ba papa ya ba Congo bakipaka bana nkasi na bango ke bana na bango moko wana ezolobama na TikTok eyindi o ba papa ba Congo boza na kindoki propre bana na yo moko ozotika bango ozokipe bana nkasi na yo o moto mosusu aboti baza pe na papa na bango me yo ozokipe bana kasi na yo koleka bana na yo moko bapapa ba Congo kindoki wana fo botika yango wana ezoleka na TikTok. En réalité na bavi normal pe elekaka ntina mokolo lelo esalamaka me ezali kindoki te bandeko naexplike yango na malembe po ezali lika moko ya monene ya très important ponga moko pe nazoloba nazali mokongo lokola nazali mokongo fona kalikile makambo nga na moni na bomwana ntina komi lelo ya bekolo nyonso ya bakongo ya bakongo ya bapeyi nyonso oyo nga na yebi ya Brazzaville ya Kinshasa ya Angola ya Gabon mpe na yebi alors nakalikile sikoyo comportement wana soki ezalaka na ntina nini mpo kozala ezali me eza te ndenge bakolobela mpe bakalifie yango kindoki bakalifie bapapa bakongo basalaka bongo non eza cas par cas me naloba yango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Alors na mukola lelo eza pe na méthode nango nakobanda na koloba histoire nango me na mukola lelo naloba na bino ntango basi ya bakongo na poto awa batindaka mbongo na Afrique basombele lupango wana atindaka mbongo pa nani atindaka pa ndeko ne ya mwasi te atindaka pa ndeko ne ya mobali na lupango wana soki balobi batia balocataire suka nango banani bakende vanda ndeko ne ya mobali na bana ndeko ne ya mobali bo vérifier bokomona ngo alors sikoyo mwana mwasi ya mokongo oyo asali mbongo na poto ntango atini mbongo batongele ndako etanke ye moko ayebi ke bana ne bakokende te ntango ndako esili bakende vanda kuna ntango esili ntango mpe ndeko na asengi te balocataire akokobotola lupango tikanga moko na vanda nabatelaka lupango na biso soko olingi nafuta nsima ndeko mwasi akoloba kofuta te me ndeko mwasi ayebi ntango ndeko mobali akobota 10 bana 7 bana okobimise lisusu te donc wana eza kaka lisolo likolo mpo napesa elengi tokota to nabakisa mosusu ya elengi susu mpo na mibali ya bakongo tosala neti ngai papa robo naza homme seul na mokongo na pe na bana alors tosala sikoyo na minute oyo na gagné loterie na mbongo
Donc nako eza héritage pour na bana nanga bongo te siko soki de na investir ndenge na poto nako solo na bana nanga pour na investir nako sa pe sango solo na sali pona nga moko bango bazela ka héritage nako kolo babe bon na investir mbala moko na kombo na bango ezala ya bango na enseigner bango pe ndenge bando utiliser ba faire yango pour soki un jour ngala ya te batikali na mbongo na ba faire bongo te c'est possible mais siko nga papa robo soki na gagner mbongo na kutanaka na bana te na sololaka na bango te na gagner loterie bana basolisi nga donc na investir na bango te po tosololaka te ntango basolisi nga nayebi mpo na gagner loterie nakoboya bango te bana na nga mais c'est normal nakotala bana kasi na nga po bana kasi na nga baza makila na nga baza bana endeko na nga ya mwasi bauti na libumu endeko na nga mwasi donc ndeko na nga mwasi soka trompe mobali na ye ma trompe biso famille te mwana akobima na libumu aza yenga aza ndeko na nga ya mwasi mais aza yenga donc nako investir na ye ke bana na nga po bana nga na ndimi te bakoyelanga likambo kitoko soki mwana akutanaka na yo te asolisaka mpe yo te ata lingako ndenge nini ata yo lingaki te ata yo mpo lingaki makasi soki abunga aye mpo na héritage soki aye mpo na héritage alors yo moto okokalikile oyo okopesa ye me kosala na affaire okosala ne mpo na nini aza inconnu makila na yo maza inconnu siko bokoloba bana kasi mpe osololaka na bango te okutanaka mpe na bango te tokutanaka na bango me bazaka bana kasi bana mama na bango na papa na bango c'est vrai mais bana kasi toza toujours na équilibre ya bana kasi ntango na kotidie oyo aza capable akosala likambo tokosala makambo ya sika donc akotravaille parce que akomona noko na nga azosala yango mpenza mpo na ngai mwana mpe akomona papa ngo asali mpo na nga makoloba papa naza mwana okende wapi ngaka muna ya mwana ye nasala boye na mwana ne akobwaka nga te me mwana kasi akomona bongo te tokende sikoyo na makambo ya moto bon bandeko bon bandeko na ntango ya kala bapapa bakipaka bana na bango na mwasi bana na bango me fo koyeba meme na ntango ya bakoko na biso koko nyonso ayebi ke ntango zemi ekotaka ya mobali na ye bakoko bazalaki fidèle ya infidèle mpe bazalaki infidélité ebandi te mpo na biso eza makambo ya ba être humain eza mpe na banyama ebanda kala avant Yesu Masiya aya na mokili oyo infidélité ezalaka nango alors mwana mwasi ayebaka après ke moto atyenga zemi eza oyo akosala mpe erreur mpo mingi mpe si basala erreur atie mpenza 100% sur zemi oyo moto atie ngai mundele maboti mwana moto mwindu ezalaki moto mwindu mosusu atie mpenza sur à 1000%
Mutatchenga zemi mutu mwindu. Me zemi bimi ya mundele. Bakawana ezali tilelo. Me entre-temps basi bayebaka nani atchenga zemi sikoyo ma 100% te. Balandaka pe na mukolo wana soka bimi na batu misatu oya liboso ye mutatie ezemi. Toujours bakalikila bongo. Menga na vi nanga na mona makambango penze bele. Na mona muta bimi liboso atiele pe ezemi te. Yabi bale atie ezemi. Testa makila na makambutu et confirmé mutami bale mutatie ezemi. Or que muta liboso abimaki ya trop. A passé temps ebele. Yami bale abimaki muke. Sima ya liboso wana abandeli susu. Me mwana abimika ya yete. Abimi oya mutami bale asalaki minute muke. Wana na yebi yango bien, très bien. Na kuta na bakawana na monango ebele. Alors eza susu bongo. Sikoyo bakoko banda na tango akala eloko di bakosala. Soko azwi zemi ya moto mosusu na kati ya bolingo abombi yango. Abombi yango. Siko soko abombi yango. Ekosala ndenge nini? Ayebi mutakoye bazate. Malalaki na mutu. Mutu wana pe c'est possible akomona tobimaki de par hasard zemi eza ya mobali na ye. Akobule pe ndenge na bimaki ne ta mosusu zemi wana pe eza yenga. Akoloba pe mwasi wana kondima te azwa zemi na ngai basi balaka mayele na bimaka ne mbala ebele abotaka bana na mobali na ye. Mosusu akoloba pe na ngai kaka. Donc ye tango aza na zemi mutu moko pe kuna zo dute to azo ndima neti eza ye. Siko mutu wana ye pa koloba na ye te. Mosusu akoloba. Mais majorité balobaka na bango te. Muke balobaka na cadre ya chantage to alinga déclarer mwana ye. Alors sikoyo banda kala mingi babomba. Tango abombi mama abombi siko papa bien sûr bomona bango bazoba. Mais papa yepa kokoyeba. Sikoyo akoko douter. Soka douter na mwana. Eloko liboso akolinga sala alarme te bamone muta liboma. Mais ayebi modèle à gérer moi si même pendant 10 ans, même pendant 20 ans. Nka moyena détaillé zate pour papa na papa ayebi modèle abe maravi na mwasi oya boteli mwana azomona neti mwana nete na lobi teke apesaka morte non ba papa bapesaka bana bango amour ezala zo dute na ye ezala soki ndenge nini majorité onga na tala na vie bapesaka kaka amour na bana na bango kobanda na bapapa o baboti biso nayebi bato bongo nayebi pe na njili kutu papa moka voisin akufi mama na komolela mingi ya voisin alobi na mwana ne ya liboso oyo pe papa wana linga mingi makasi oyo akufi nazolela makasi papa na yo bato tupe na matanga bayoki bato tupe bayebi papa wana voisin pe sa yebaneke mwana wana zalaka ye tia koli asisi pe ba classe
mais eloko moko te chanzaki na lupangu wana bisika botama na papa oyoyo azalaka papa na ye mais ye te muta bota ye eloko echanza ezala te tina mokola lelo eloko echanza eza te po bocomprendre biloko mosusu eleka po bolanda alors eza na mosusu echanzaka mpe papa wana ya yo te ça dépend ya circonstance mwana alandi papa oyo balakisi ye sikoyo par exemple bana tu oyo balobaka na bango oza mwana legra mopao baza na bato oyo bakanisa bapapa na bango bakipa bango mpe me ntango bayokaka papa na bango mopao bazalaka presse ya kokutana na pauvre mama ami to na legra mopao ye moko po bocomprendre misusu rien pas legra mopao te me na bafamille mosusu mwana balakisi ye papa na ye wana to mama alobi rien ana posani ya kokutana ne te ye papa ne oka baza na ye alors bapapa bayebaka majorité bayebaka sikoyo ntango bana bakolaka ekomi étape mosusu mpo mwana ntango akomi adulte akomi mokolo sikoyo ekomi makambo mosusu mpo mwana oyo azali na 0 ya mois tina age ya 12 ans aza na relation mosusu na bapara na ye à partir ya 12 ans ti 16 ans aza na relation mosusu na bapara na ye 16 ans ti 24 ans relation mosusu na bapara na ye ata ozomona yango relation ekokana me makambo echanzaka sikoyo soko aleki 24 ans relation ekomi mosusu na bapara na ye nakanisa meme na poto soki mwana akomi na 24 ans papa yebi deja na bana oyo ye moko aboti nani akokotikala na entreprise familiale tomona yango na Congo mpe ndenge moko même papa Sirop na ndimi te ne bande na yebaki ke wabelo Rwango ye muta kozala na avantage ke bandeko ne mosusu non ata azalaki mwana liboso ata banda koswete bongo mayalaki nango sir te a partir ya baage ya mokolo ndenge wabelo akendaki poto atosi mibyoka papa te na ntango azongi na comportement makambo azosala papa comprendre c'est lui donc ndenge ezali papa atalaka mpe après 24 ans ndenge nini sikoyo biso mpe na bakongo place nde makambo eyaka moto yango wana ebandaka kuti na 24 ans te na biso bakongo ebandaka na ba 14 ans à partir ya ba 14 ans donc papa azotala bana na ye nani azwi ide te soki bazala ndenge nini bazotala bana kasi na ye mpe azotala bango me bana ne koleka sikoyo bana kasi azotala mpo alingi baevolue baza makila na ye bana ndeko na mwasi yango bomonaka banoko akokofutela bana kasi na ye baklasse akokolinga bana kasi na ye bazala bien me eza te ke azokipe bana kasi na ye koleka ya ye eza likambo sikoyo nani nde na famille akosimba bomengo ya famille to akozala sage na famille to
akozala na pouvoir la famille to akozala na nkodia to akozala na kindoki pona bakongo nyonso wana ezali très important. Même kindoki, oui, kindoki ya kobomba bato ya kolia bato pa bakongo eza pouvoir eza puissance eza bongo po bakongo baza bandoki bazaka fier aza ndoki aza na pouvoir moko ya kosala na famille ya kodirige aza na capacité ya kodeside alia nani aboma nani donc pouvoir bango pe kindoki wana bapesaka pamba te ndenge tokoma koyoka pe ndenge babangisa biso kokende pa moto wana te na kindoki ya kopia yo ke basoka pesi yo mbongo kopesa ngo na baparent or ke bango pe kindoki bapiaka ngo na n'importe qui te eza valeur pouvoir donc sikoyo ekendeke bongo ndenge papa apie ndoki na mwana ne te apesi na mwana kasi na ye ndenge moko papa akokotika héritage ne ya mbongo bamagazin na ye bilanga na ye monduki ne ya chasse na bana kasi ke na mwana na ye parce que aza na posa econtinue likambo moko econtinue après ye eza bongo po bandeko na mokili oyo eza na mutu nano asimba $1000 te tipa komi tata nano asimba 2000 ekangama te ya ye moko azwaka basan dépense alie asali commerce aliaka $50 ya bénéfice abombaka basomme maintenant nakoma na 2000 te okuta sala commerce akoka mais musu asala commerce te bafutaki na batolo abetaka nana simba 2000 te oui baoyo basalaka na mosala bafutaki salaire na batolo abetaka to soko aza roulage makambo asalaka to ayibaka biloko na kompani siko bato mosusu abongo pesa ye $100,000 okokamwa modele akosilisa ngo na yo moto osimbaka $100,000 oliaka mbongo bongo te okomona pe asombi eloko moko ta malunga okomona pe asali eloko moko pe ta malunga okomona penza azongi ndenge azalaka tokuta komi pire ke ndenge azalaka mopesi ye mbongo moko oyoyo na vi na ye banda botama asimbango te ntango mosusu akotikala kosimbango te oyo po bocomprendre papa ya mokongo ntango ainteresaka na mwana kasi ainteresaka mpo mwana kasi aza capable ya kokontinue makambo oyo asala na mokili ntango ya vivant aza capable ya akoma na mbongo mpe kosunga famille aza mpe capable akomi na mbongo asungile famille te me kombo etikali na famille wana baza famille ya bato ya mbongo wana mpe ekontaka bandeko eza bongo nakanisa boyebi bakombo ebele ya bato ya mbongo na ntango ya Mobutu boyebi bakombo na bango eyebani nakanisa bato ya mbongo ebele
bazalaki na ville ya Kinshasa na ntango ya Zaïre oyo bakombo eyebana ezalaki bakongo. Baluba bakomi na mbongo ntango Diama ekomi liso condamné à mort te. Po Diama na kala elaki so bamoni yo nango mbala moko condamné à mort babomi yo. Siko bakongo balaki na mbongo parce que bakongo eloko babengi commerce masolo wana bavandisaki yango. Alors botala siko bakongo nyonso wana basi bakufa bambongo ndenge etikala, bana na bango batikala na bambongo ebele, bana na bango mpe bakoma bata mbongo misusu bakoma neti bapapa na bango te, me bakoma misusu mpe bana nkasi na bango bakoma na mbongo koleka bango. Donc ezali na famille wana bakombo fo etikala. Misusu mpe na kati ya Kinshasa bakomi na mbongo te, bakende okoma na mbongo na Goma. Misusu badeplasa. Misusu mpe na Kinshasa akomi na mbongo te, bakende okoma na Brazzaville. Misusu na Angola. Po bakongo badeplasa lisusu ebele. Bakende okoma bata mbongo na ba territoire mususu na ba pays mususu eza peka na bakongo. Vice versa. O pe ya Congo Brazzaville baya pe bakoma na mbongo na Congo Zaïre. Yangola pe ndenge moko. Yango bandeko bapapa bakongo kosunga mwana kasi na ye ezaka likambo ya kotika nani akoremplace ngai na makambo ngai nalingaki nasala to nasalaka ngai nakomi na age oyoyo esengeli mutu mosusu abanda yango. Soki bana baza ba incapable akopesa bana oyo esengeli mpo na bango, me oyo etikali akopia na mwana kasi. Eza mabe te, eza tradition. Même yo ndeko awa na poto, surtout ba obo deklaraka nga nakabwa na mwasi apekisa nga na mona bana. Alors yo kabwa na mwasi apimela kotala bana, sikoyo omonaka pasi na nini bana kasi bazali. Tango bana kasi babotami na ndeko na mwasi sepela, baza makila na yo, ADN na yo, baza na papa na bango, baza na mama na bango, yo tia na mutu na yo baza bana kasi na yo. Bana oya yo moko bapimeli yo okomona bango te, likolo nango bakosukula bango cerveau elakisi ti ntango bokokutana bokozalaka différent, bakotikala so banano te. Me bana nkasi na yo bakozalaka bana nkasi na yo. Alors tala pe bana nkasi na yo, kotala bitalela te, tala pona banani oyo kosala na bango likambo. Surtout soki oza na poto, bana kasi no baza na poto, oningo monte magasin lokola awa toza, oningo monte restaurant bar lokola Inza. Alors yo komi okoli siko kosala ngo nani? Fotala bana kasi na yo, fosoa na bango.
soki baza capable ko hésiter te po baya bana kasi na yo sala na bango soki bakotika na bomengo na yo kokipe te papa na bango nini otiki na bana kasi na yo baza makila na yo bazali bana na yo eza kindoki moko wana te nga papa robo nasi na sololi makambo eza ebele me na suki wana botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.